Mbote mingi na bino baso bolinga mama Elia Nitu na pesi bino mbote mingi bayeba ngai balingaka kotala ngai mbote mingi na ba abonné na ngai nyonso mbote pe merci na bino ba nyonso bo disposateur na bino pona kotala nga to pe pona koyoka ngata na baake allo bonjour ba na bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi papa nous pour le mariage ensemble suivant maman Elia Nitu na pesi bino mbote mingi bandeko nanga. Eh ouais, ma vie, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Vous avez un clavier zawana. Boko mela komela nga ke mama ni tutoza bien. Wana nenga pe na sepela ka no ki esengo motema na boyebi ke ngala zaka moto esengo. Wana na sepela ka koyoka ke bayebanga, bayebalinga kanga, bayebatala kanga, baza malamu nde sala nga bien. Merci mingi na bino bandeko oyo surtout bokomela kanga. Merci mingi na bana nanga oba adoptanga comme deuxième maman. Na lo bakana toujours ke nga naza deuxième maman na bino. Deuxième maman bani so batala kanga. Ozala mwana, ozala mobange, ozala tanenge nini. Tango za kotala nga yebaka ke ngai mama Elia Nitu na komi deuxième maman na yo. Félicitations na bana oba benga kanga pe oyo bayoka kanga. Ndenge naza boza na bana mingi babenga kangai. Oba benga nga so ah notre deuxième maman ma deuxième maman bana nanga na sebino ba bizu ebele nga naza wana pona bino mutu nyonso surtout ba jeune o aza na posa ka conseil na privé benga ngai numéro de téléphone nanga ezali 06 15 31 69 90 bana ona pesa ka conseil o ba yoka ka pe ba salela kanzambe apambola bango po mutu tango atuna ka conseil aza na posa ba yebise likambu soki ba yebise likambu o saleli pe yango esimbi obengi mama Elia Nitu mama likambo ebiseki nga na sala na sali bo esimbi ezaka pe esengo motema nanga esalaka bien mwana yo kaka toli ya mikolo mwana yo kaka conseil ya mikolo mwana yo kaka conseil ya ba parents yende aresisaka na vie mwana yo kelaka ba parents te kelaka mikolo te azalaka toujours na ba problème na kati ya vie na ye yango félicitations na bana nyonso na bana za deuxième maman épaule nanga eza nango j'ai un cœur plein d'amour. J'ai un cœur à aimer, j'ai aussi un cœur à pardonner. Si tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'une mère pour parler. Ngana zana ngana mama Elia Nitu motema pembe maboko pe polele pona koyoka bana nanga nyonso o bazana posa kosala nini koyoka ba conseil na ngai. Naza wana pona bino bana nanga deuxième mama ya bino ya mibale mama Elia Nitu ngai yeyo mama na bino soko zana posa nanga épaule nanga ezali. Na kochela lipeka nanga oleli na yo osisi na pango soma ya misu na siko pango soma ya misu na pesi yo conseil tokota na kati ya masolo na biso ya lelo tokota na kati ya masolo na biso ya lelo nalobaki awa na kati ya Elia Nitu tosolaka du vrai du vécu yone makamuto solo laka awa na kati ya Elia Nitu TV ndeko so ezambala liboso okutali nanga eke bien émission nanga te yebake concept ya émission oyo ezalaka mingi sur le mariage et moko ata toketo lobi makambo mais tokotaka toujours mingi na makambo oyo etali mabala yango nde ezalaka concept ya émission na biso nalobaka toujours que ceux qui na sali émission okomona émission wana esali ni eboti émission mosusu na ute kosala bino émission moko ute koleka awa na kanisa lekaki hier bandeko batalaki émission wana ya bandeko basi oyo bakende ko bebisa libala grand frère na bango basemi ko babisa libala ya grand frère na bango yango nde boti émission ya lelo mais pona ko banda je fais de gros bisous na bayebanga yabe ya Zakari ya ngai ya pasi pe ya bisengo je te fais de gros bisous Matiti l'angolaise la fille de ma mère na solo ba bisous ebele maman Eugénie Mongai wana Poumo je te fais de gros bisous sala papa Mongai ba bisous na wapi awa na mbunzu po awa est réservé pona yo moko ba bisous ya papa mon frère ezanga te ya mette nanga na Toulouse ya papa Edo Diawakana je te fais de gros bisous ya mette Irène Masiando qui ma petite sœur ba bisous na yangwana aleki nanga motema je te fais de gros bisous ba bisous na bino nyonso oh tu bolinga mama Elia Nitu oh bo sepelaka na mama Elia Nitu ba yebanga lokwa ba ya Marie Paul Lumbu wana za foi ya Marie Paul Lumbu je te fais de gros bisous Maman Guylaine Moussoba, privé, je te fais de gros bisous. Makamonga ba dina oko zonga dinangolo la couturière, yanga ya bomwana.
Bah, gros bisous, hein. Bah, nous sommes à moi, hein. Bah, nous sommes à moi, je te fais des gros bisous. Bah, tu as surtout mis ça, bah, bisous, bah, gros bisous, na Fifi Kachunga. Bah, bisous, na Carmel, Nzuzi Lukisu. Bah, bisous, na Clarisse Kongolo. Le 23 janvier, ne makambu. Bon. Nzambe kaka asunga biso ba confinement ezokota tozo yeba te ozala ndenge nini la marraine Matiti na mwaza la marraine, je te fais de gros bisous maman Odette Panzou la marraine na solo pe ba bisous na yo ba bisous na bino nyonso tu boy kasiko lisolo na ngaso bomoni na osala ba bisous bona opesa mbote ndengwana zala na patience kanga motema na pesa kango pamba te na pesa yango na tina na pesi merci na mama Makiese na Orléans mama Makiese na pesi ba merci ming dodo kolo poko mwana Makiese za kombo ya ba embadi bango ne bakomba ba Makiese dodo kolo mama dodo kolo merci dodo kolo za soni na bosani na ngai na bosani dodo kolo za soni na wala merci te merci matondo nde merci matondo mama matondo na Toulouse je te fais de gros bisous maman Christine matondo na oso ba bisous na yo mama Isabelle na moto ba bisous na bino nyonso na bandaka ba bisous boy parce que eza na tina kubasadilanga kubasadilanga kubamelelanga maza makiozi n'est-ce pas Irene Masiandoki nalobaka boye ntango mosusu zamba liboso kutai na nga soki oza moto akanda kotala nga te mpo so otalinga osepela na nga te okosilika awa tolingaka bato akanda te tolingaka bato ya gentil tolingaka bato bazalaka na esengo mais so mpo oza moto akanda soki otalinga moko ya liboso osilika ya mibale to osilika ya misato osilika te mpo kanda ezalaka mabe ezalaka lokola kaka mopepe soki ye eningisi esimisi ezalisa nini eke yo bana nzambe baka bato ya kanda te bible elobi na biso ke butu ekuta bino na kanda te alors soki oza moto akanda n'est-ce pas ya ya Zakari Tulomba soki oza moto akanda okokotala nga te donc soki otala nga aza moto esengo soki oza moto akanda okokoka te tobatalisa na biso ya lelo tosolola eza na ndeko na biso ya mwasi nsima ya émission na tokosala ya basemeki ye mpe abengi nga mpo aexplike ngai likambo na ye tosolola mavana kota na detail ya makambo ne nakobanda na mwa moke kopesa conseil na nga eza boye bandeko na biso ya mibali tolingana mpo tosala na mabe te ndeko mpe ya mwasi kolinga mpe mobali mpo osala ye mpe mabe te nakota na mwa moke na conseil mundele alobi na biso na français balobi la promesse c'est une dette. Rendre à César ce qui est à César. Soki ozana mutu ata na kati ya amitié ata na place osalaka musala ata na kati ya libota na yo soki odefi eloko ya mutu yeba kozongisa yango soki odefi mbongo ya moninga zongisa yango soko defi quoi que ce soit zongisela kolo eloko na ye ya kokabela eza ya kokaba ya nyongo eza ya nyongo ya kodefa ezaka ya kodefa oyebi balobaka walala ni nzala kula jini mwanda elakisi lala na ona nzala me kolala na problème te mutu ntango alalaka na problème azwaka pongi te otala gauche otourne na droite opona nini mpo motema na yo eza na kimia te bible il faut garder votre cœur pur batela motema parce que vie eza nde motema oyo soki motema oyo bandi kozwa bachoc motema oyo bandi kobebisa yango mama motema soki ebebi ebebaka mabe papa motema soki ebebi ebebaka mabe malamu moto abela motema ke mpo na maladi na ye moko me moto abela motema te mpo yo opesi moninga maladi ya nini ya motema wana nde eza mabe makasi motema eza organe fo kobatela yango nde bomo ya motu motema vie esilaka mpo ani soki motema eblokie ekangami vie ya moto esali nini vie ya moto esili mpo tokota vraiment na kati ya bain ya lisolo na biso na sali ba bizu na nga pe ebele na leki na nga kuna musika na mumu na États-Unis katika pesa leki na nga mundundu na ngai je te fais de gros bisous nzamba azala na yo nzamba azala na famille kapesa nyonso tu soki po 8 ans obengeli nga pe lisusu Sylvie Mukadi osali ba plein de bisous de big kiss bokamata ba bisous ba bisous na bino wana na pesi bino baleki na ngai na bino pe bato bota na pesi bino bokamata ba bisous ba bisous wana pe la pesi bino
eza na ndeko moko ya mwasi abengi nga na pasi na motema na likambo oyo mobali na ye asali ye. Oyo mobali na ye asali ye, ona bito linga na poto pesa na pasi te. Mutu na mutu aza na ndenge na ye ayela poto. Mosusu aya poto bateka ndambo lopango po aya poto. Mosusu aya poto ta mosusu ya bengisaki ye. Tango yo komi na poto luka posa nini obengisa pe ndeko mosusu bondi ko benda na ndambo ndenge wana. Bobandi ko benda na ndambo ndenge wana. Mutu mosusu aya poto mama mona pasi na musala koteka kwanga. Mama mona pasi na musala koteka matembele. Mama mona pasi na koteka mikate. Po atinda mwana na ye asala nini aya poto. Zana bato baye na poto na modèle bato musu batinda bango baya poto pona baya ka classe baya kotanga. Mutu na mutu zana histoire a vie na ndenge ayela poto. Yango na soki bolinga na kati ya bolingo mwasi na mobali linga oyeba pe vie ya moninga yo ya poto ndenge nini. Nana mema ona poto, nana tinda ona poto parce que poto eza demi paradis là où coule le miel to linga te. Poto na Afrique eza eloko moko te. Bato va bien en Afrique baza ba policier parce que ba policier la plupart baza miyibi. Ba yiba ka mbongo aleta ba vivaka bien. Yango petit peuple amona kapasi. Mais awa mwana poto mundela pesi biso opportunité ya kokende musala, moto zo salaire na poto soko olingo la nzate. Il faut que kuna poto balala nzala te. Olingo zo moi au-delà kende ko sala ba vacation na yo, sala ba heure supplémentaire okozana yo mbongo. Selon musala oyo yoza kosala. Ndeko na biso ya mwasi na mobali na ye Caleb. Bakutanaka ana poto bavanda balingana. Ndeka mwasi na mobali bakutanaka balingani bazo vivre. Mwana mwasi aza ba ambaso baza vraiment très courageuse. Aza vraiment mwasi ayebi koluka. Boyebi ke ba aide-soignante baganyaka vie na bango malamu. Po soko asali ba jour férié ba heure supplémentaire baganyaka penza ba vie na bango très bien. Baza na salaire moko penza zalaka malamu. Aza kosala musala na ya sala ka musala amona na mbongo na ye bien. Mobali na ye Caleb alingaka penza musala te. Eza na ba couple mingi ceux qui mwasi aza courageuse mwasi asaka musala akotisaka mbongo malamu na ndako okomona mobali akomi ko négliger musala mobali ko sala musala te ba mibali balingaka basi baliesa bango mibali balingaka basi balatisa bango po akende musala omona sasu musala te atiki charge nyonso na mwasi musala komokende mwa ba temps partiel mwa ba intérim aosa musala malonga te pona ni parce que aza na mwasi oyo o ba bengi penza ki mwasi ayebi kozwa charge na ndako mwasi ayebi koluka mbongo asalaka ba ere ebele na poto awa tokoma basi mingi bakoma mibali bakoma basi pona nini mibali mosusu bakoma na négligence na kati ya bavi na bango mibali mosusu mi bakoma kotika mingi atiki ndako makambo nyonso ndako atikeli yango mwasi abosani rôle na ye ya kimobali makambo ebele akamati atikeli yango mwasi surtout so amoni mwasi aosala mosala salaire eza mingi okomona kote na ye alembisi amoke alinga kozala au-dessus likolo ya mwasi na ye et puis basi pe bazalaka soki bolingo se ekoti soki mbala bi pesa ngai sans hésitation zwa pesa nga carte ya mwana pesa nga surtout soki mwasi alingi mobali na ye mingi ahésitaka mpona kopesa mobali te ahésitaka mpona kokabela mobali na ye te ezala ba petite amie ezala basi ya kati ya ndako ezalaka ndenge wana bino nanga toyebi ke ezalaka ndenge wana n'est-ce pas Matiti Langolaise la fille de ma mère Matiti Langolaise na lobi yango mama Inès akenda wapi luka na mama Inès yebisa zonga ye mona malembe akenda pe mama Inès et puis maman Chantal Kile pe mikolo azoyokana te maman Chantal Kile pe mikolo abungi na yebi te mama Pauline na Irlande ye pe mikolo abungi bakia wapi yango Matiti luka bango nano yeso bazonga bango mona malembe bamizongisa ndeko na biso Caleb ye ndenga ya poto bateka lopango pona aya poto lopango ya famille etekama papa sa kufa atika lopango pa ya mama Caleb acha mama matata mama ifona kende poto teka lopango na kende poto tona kende poto na kobanda kobengisa baleki boyebi bana mibasi bandi kotelemela baparente bana mibasi bandi kotelemela bamama bakaka kaka bamama basedaka kaka mama zwi lopango ateki parti ndambo
abandi na soki nga na teki lopango nyonso papa yoke poto nga na kendo vanda wapi yo pesi mama to teka ndambo bateki ndambo lopango ndeko na biso Caleb aye poto kokoma Caleb akomi poto chance de sourire azu na pe mukanda ngunda déjà bien ndeko na biso Caleb chance de sourire akutani na mwasi na Magi encore très bien baza kovanda abetela pe Magi lisolo ke ndenge na ya boye mama biso ateka lopango pongana ya poto ok mama teka lopango po ya poto mais oya poto ngo salaka musala mais na mona place okipaka penza ba parent ami pesa na nini na kolata moni poto ko kanela ya na koma na poto kuna fo ba iba maloko ba nikiasi nitu foto eba na ndenge wana to sa ba kombola kwa ba nikiasi nitu bloko moko ndenge wana po wana mona poto ya temps 40 na poto za te mona poto ya temps ko to tele ba 4 so ba erne na ebiti fona onda kende poto noko maloko ba nikonzau noko maloko ba ari papa kitata boki ba tonatengela bino wana penza bana poto ya wana bango wana sikoyo alingi azala ndenge wana apesi fine na kolata bikocha milai wa papa wemba alingi alata yoshi bamona ekalata ka ba yoshi collection se kobima azana posa azala nango mena mutu na ye abosani ke nazana devoir moko kosala mama biso ateka ndombo lopango pona ya poto nasunga famille nyonso ezaka na Joseph nango famille nyonso ezaka na mutu asungaka libota ata bato baza na kola ba pauvreté ata bato baza na ba moyen titi na moyen zéro mais nzamba bimisaka ata mutu moko akoki kosombela famille lipa pona balia alors ndeko na biso Caleb na kati ya libota na ye aza mutu wana mais ndeko na biso Caleb abosani rôle na ye abosani but ya eleki poto akomi mutu ya kolata na kolata mama na bango akomi kotungisa na Congo mama akomi kotungisa lokola ndeko lokola mwasi na ye Magi asaka musala za aide soignante Magi azwaka mbongo na ye bien Caleb abandi kotia Magi litoi Magi ndenge eza wana omoni moni biso bayembadi baoya kolianga pamba tika na bengisa leki na nga mwasi aya bakope moko emonani banzela ndambu ezali Magi abimisi mbongo na ye 3000 euros ya kodefisa s'il vous plaît defisi Caleb 3000 yango oyo atindeli leki na Kinshasa leki azwi banini ba comment s'appelle azwi ba visa d'étude oyo ezomema bango tina Hongrie azwi visa d'étude aketi na Hongrie akoti Hongrie avandi na Hongrie kozala zaki na Hongrie kuna babandi kobundana Hongrie wana babandi kobundana na kobunda wana Magi mutaza kolenga la semeki atindela ka semeki mbongo ye ya mutu mutu Magi mutaza kotinda semeki kuna na Hongrie boye na semeki na ye Magi leki ya Caleb boye na semeki donc ye kutu ya yako akipa susu teleki akoma na Hongrie na mbongo na yete akoma na Hongrie na mbongo ya Magi na kobundana wana baye kosala makasi kande boyebi otinde longi nanga soki esimbi na mutu wana mutu akatisi aye baluki batindi na kota detail ete boyebi makambo na biso ndenge ezalaka batindi bibisha ye ayeti na France mbongo nyonso ebengisi mwana wana bibishi wana ezali mbongo ya Magi mwasi ya Caleb mbongo ya bibishi 3000 euros ekendaka na Congo elongoli bibishi na Congo ememi na Hongrie mbongo ya Magi elongoli bibishi na Hongrie ememi wapi na France pona nini parce que Magi azaki na motema ya kolinga azaki na motema ya bolingo alingaki mobali ndiko alingaki mobali yango aidaki mobali explique situation ke ndenge toza awa problème na ngai ya famille mais atali mobali yango problème ya famille akipaka kutu famille yango te soko atini mama moi 500 euros atini moi 150 euros moi 200 euros koki mais pona kosalika mama lango c'était pona ni parce que ami pesa na kolata siko likambo komi eza nini bibish ayeko koma na ndako
ya akuti bango bavanda na bandako na bango bien na kimia koya ye akomi poto confiance azalaki nango bolingo bandeki kolekisa magi a partir mboko azalaki kuna na Hongrie bolingo nyonso na mai ye wo mpona nini akomi place baza akomi komona grand frère na ye akulaka grand frère alata kitoko grand frère asombele bilamba grand frère no akomi komona semeki na ye pamba akomi ko ayena kisemeki oyo eza kisemeki ya Kishasa nzo kisemeki ya Kishasa na ya poto eza kisemeki moko te ezalaka différent. Ayena makambo kisemeki na ndako ayena makambo neti makambo kokonza avanda na EPT abandi bizaleli mabe na bibish na magi abandi bizaleli mabe oh ya bandi kota bino mwana komi bizaleli mabe ni akomi ko mankinga nti ba respect komi ndenge nini ayena system ke ndako ayana nga oui ndako zaki ya bango mibale parce que bazaki ya bango mibale mwasi na mobali bacheki bafiche na pile de bango mibale nde bazonda kuna bango parce que baza mwasi na mobali après le quoi lisolo na betelaki bino yaya tango babanda kokola na quartier azalaka na chéri na quartier kuna avant ya poto chéri wana azalaka na Kishasa susu te chéri ase aya mais ndenge chéri aya azalaka awa na France te chéri wana azalaka na Belgique ndenge chéri azalaka na Belgique lokola bango bayebaki ebanda Congo chéri na bango Magi na Caleb bayebani aka na France mwana o bibisha komi ko comploter na yaya na ye bakomi nzela nyonso nzela Belgique baki kotala famille nzoka bakomi kokende kotala chéri wana mwasi ya yaya botala niveau ya motema ya bato akomi kokende kotala chéri wana mwasi ya yaya na kati ya ndako awa akomi ke na mwasi ya yaya na ye boyokana eza susu te bazokana su malamu te akomi ere nyonso Belgique okendaka pa nani pa na mwana makulutu na biso nzoka mwana mama kulutu te mwana ya nani mwasi ya Caleb ndenge babanda kovivre na quartier aye kopelisa moto ya bolingo yango babaka semeki bozala musika bovanda musika mpo bolingana boyokana bien botala ke mwana mwasi oyo bibisha azalaki na Hongrie azoyokana bien na magi mwasi ya grand frère na ye Caleb na mukati ya mboka ya France mais ntango akomi pembeni kigrodo ki impolitesse ebandi ake kokundola semeki ne bazalaka na ye na kini complicité tana ya na ye azongisi libala wana esali nini ezongi oyo pa azala na Belgique kuna azalaki na mobali te azalaki ye moko kovivre ye moko abota bana mibale mobali akenda abota bana mibale mobali akenda bibisha awuti Hongrie oyo moto ya kopelisa so moto bolingo kati ya bato oyo nini mibale akoma soka akenda ye kuna vanda ata une semaine akendaka mpo na mwana mama kulutu na bango nzoka mwana mama kulutu te mwasi ya grand frère na ye Caleb na kati ya ndako mokolo mosusu bazaka na yaya kamo badiscussion ndenge ezalaka kende sikoyo so oumeli na yo okende na yo kosala nini kovanda na foyer po babwakisaki ye ntango babwakisi ye bazongi na ye wapi na ndako erreur grave babwakisi ye bazongi na ye na ndako bakomportement na mabe omoni moto auti Kinshasa ka lelo aye na poto akoza na mwa mais boyebi ke ye akendeki deja na ba Hongrie mwa ba demi poto koma deja na Hongrie deja moni minda yebi deja ke poto ti batindaka mbongo ye ayebi te ke mbongo eza ya magi mpo na yebi ka eza ke mbongo ya grand frère na ye Caleb nzoka mbongo eza ya Caleb te Caleb omipesa na kolata mbongo eza ya ye te mbongo eza ya magi baki kobwakisa bazongi na ye susu na ndako mokolo kaka semeki ayebisaki eke ndenge eza wana yo lelo kobima awa il faut ça nini okende kobwaka na continue kovanda na mpe lisusu te po tokomi lokola basi mibale na ndako na mona mpe bacomporte mpo eza na bato ya bacaractère difficile
eza na bato bana ba comportement difficile hein. Eza na bato to ozalaka gentil neti kaka bosekaseka makomi so kaka te na suka bazali mpo nzambe asala biso nyonso ndenge moko te motu na moto aza na ndenge na ye asala motu na moto na comportement na ye moto na moto aza na ndenge na ye bibishe aza genre bana ba comportement difficile bana ba comportement mabe mpo na ye ndako ya yaya na ye tout est permis je peux tout faire boye na boye déjà asala complicité na yaya azongisa libala ya yaya na chéri na ye bazaka ne api na Congo ntango bazaka na pasi chéri wana mpe lelo abonga na ye mpo aya poto na ndenge na ye abota bana mibale avandisa ndako me mobali aza te ntango ka mwasi ya grand frère nde na ndako magi ayebisaki bibishi siko ndenge oza wana il faut okende kovanda na foyer ovanda lisusu awa te oyebi moto asa avandi na vie ya ndako po akende kovanda na foyer ezaka difficile ezaka facile te moto avandi deja na vie ya ndako akevanda na foyer ezaka facile te nakobana na kopesa conseil na bino bato boyambaka bato bautaka Afrique soko oyambi ndeko auti Afrique quel que soit nani yebake soki bovandi na kati ya ndako moko olinga te bokozwaka baproblème ata aza ndeko na yo propre mwana papa na mwana mama bokozwa na bino ka problème pour éviter les problèmes soko ozwi ndeko moto aye pa na yo eloko osala nini obwakisi akimbala mwana foyer abanda kovanda na foyer abanda ya kotala yo aki na foyer azovanda abanda ya kotala yo amesana abanda koconstruire vie na ye malembe tia kozwa mokanda na ye oboyi ye te me akende kovanda wapi na foyer aconstruire vie na ye malembe ekomi problème akamataka makambo ya ndako ya magi akenda koyebisa na makambo wana Belgique akamataka makambo ya ndako ya magi akendaka kolobana makambo ya yaya ne Caleb na Belgique lokola mwasi ya yaya ayebisaki ye akende na foyer abi ya foyer ya nini nango vomi kutu nakende nanga chan ala chemo ya mbanda wana ani pe yemo malamu nakende na kovanda na ye boyebi bato so boya bashesi bosoloka yo ozaka na copain te copain nanga nazala na copain kombo ezalaka na yo ozaka na copine te nanga na copine boyebi ka mwasi na bande tobetana masolo ya passé donc alashe kombo ya oyo pe magi na kati ya ndako ayebi ke intel azalaka copine ya nani ya mobali na ngai namkunaki na kana pane ba via foyer na okende tango bino basi ya poto ka boy yango basi kolokota na poto o tina te vraiment ya zalaki na ye boyebi ndako ye ozovanda place etanga kokoyeba na opete soko oza mopa ovanda ndako bato epa etanga kokoyeba te yaba baka ndako ebongana ba corps étranger te ndako ebongana ba corps étranger te ya ebisa biyo yo sakana nani oyebi ke yo poto na mbongo nanga sia mbongo nani oye poto na mbongo nanga ti mbongo yaka na Kinshasa ti ezaka mbongo na ngai soko oyeba yango te ayebisi vérité ezaka mbongo nanga do yo kutongo zo devoir nga poko kozongisela nga mbongo na ngai ya billet abi mama bibisho na mankanga respect nakamata na kanda na sane na bingani na bimisi bima na ndako akende na bise bima kende okende foyer bi kende kuna eskolo bike mwasi na bina Kinshasa zaki malamu basi kolokota na poto lokwanga za mwasi balokota na poto ya zongi tangu bibisha bimi telefone abengi yane ki mwasi na yo abengani nga ya zongi obengani bibishi pona nini abina bengani bibishi teza kobengana te na yebisi akende kovana na foyer akende kovana na foyer pona nini mwana sa ye deja wabisa za mwana mukete mutu aza na 30 ans ozobenge mwana po azali ekino yango ozobenge nzango aza mwana te mutu aza na 30 ans akende kovanda na foyer kovanda so na ndako na nga te bacomportement na yo otomona azoyede yo ekokendaka nao mosala lokola osala mpe mosala ya butu aotikala mpe na baniese nde na ndako tusa koswana ekoti mwasi na mobali na koswana ekoti na mwasi na mobali lokola deja mobali akoma ekodekone bibisi azongisa bolingo na ye azalaka nango na mwasi na ye kopine na ye bomwana mobali wana akima ndako akima ndako mpona nini mpona bibishi moto ya kotya poto na kati ya ndako na bango atala koto oyo mwasi koto oyo ndeko lokola azalaki deja na makangu na ye bazongisaki moto ya bolingo na bango Caleb akimi ndako asala nini akei nyonso wana na foti ya naye na foti ya bibishi oyo aye na kati ya ndako ya bato mwasi oyo abimisi mbongo na ye yango nazolobaki mbongo soki moto adefisi yo mbongo Caleb mbongo ozalaki ya kodefisa Caleb mwasi akabelaki yo te kosala kote bamo ba 100 euros 150 banda kotinda yango atinda kese mais oyo penza ya voyage ke moto akangi mbongo na ye boya pesi
En tout et pour tout, maman dit, tu as dépensé 7000 euros. 7000 euros. Pour un voyage, elle est qui n'est. Maintenant, ma camo foutu na monnaie de singe. Ndete ozolo babona kati ko swana wana ka incompréhension wana. Oye kota ka lokonga beki na leki na yake ndiko vanda wapi na foyer e kangisa e biloko sima nzela ke nda Belgique atikanga awa na bana. Ndeko zo talanga. Soko zo ata ndeko na yo, ata semeki na yo. Ata mwana quartier na bino. Soko aye vandisa une semaine ayo ka elenganda kote vandisa une semaine kende kotika ye na foyer abanda vi na ye na foyer poza na kimia poso ko sali bongo te otike na ndako avanda ndako amesani sima nango kosala nini okokoma mutu mabe oke ko vandisa na foyer za pona bolamu na ye moko okokoma mutu mabe bimbala ba escroc baleki ebele oyo nyonso foti ya Kevin Kaseya oyo mobali ya Axa na yebisaka bino ke Axa oyo azalaka victime ya Kevin. Kevin azali vrai fort, vrai moyibi. Ayibi mbongo alesego, ayibi mbongo ya o nani chibo. Donc ya Axa bandi déjà ko yiba 10 000 oyo atinaka lesego azoka pi. Azoka pa Axa ti. Axa oyo aza victime ya Kevin Kaseya, aza victime na ye. Un jour boko pesa nga raison. Axa aza victime ya Kevin Kaseya. Bana mibali mingi baza miyibi yango na siku mobali yako linga yo mama suko mo oza déjà posé oza na ndaku na yo oza na musala oza ta kubanda te kubanda kola kisaye mbongo te talanga mo tika yake ni musala suko akuti déjà na ndaku lobane papa omo lokoi kokota na ndaku ezaka 500 euros yo 250 nga 250 bo bandi ko 500 mo ndaku o yebise papa lokoi yo ko vanda pa na nga yo ko banda ko futa ndaku nga na zo somba biloko akolia mais ce qui kakoza kobanda kopesa ka mobali mbongo opesa mobali mbongo milelo oyo kosila te ba frapper baza ebele neti ka Kevin Kaseya oyo vrai moyibi tala mutu na mariage de mutuka azo beta beta kaka miswa ko beta beta kaka po azo yeba te bato nyongo ba na gauche ou bien ba ko na droite Kevin oyo makamune ebimi parce que abali mwana ya mutu ayebana abali mutu oyo ayebana pour Axa à part cause pastoresse so pasteuse aza penani chantre à part cause pastoresse cause la pasteuse wana aza pe chantre donc aza mutu ayebana akwei na piège ya bolingo ya nani ya Kevin escroc soko ayeko escroquer abonga maka akobonga mapenza bongami soki bokoti na jardin d'Eden tika bayebi ndenge nini ba escrokaka bayebi ndenge baza na maloba baza na regard bayebi ndenge nini ya koescroquer mutu conseil na zaka ngopesa bino bandeko na telemi mingi na point ya koloba ke soko ozwi mutu auti Congo ata za ndeko na yo ata za semeki na yo ata za mwana quartier na bino ata za camarade mobile na yo to camarade na yo vandisa na ndako une semaine deuxième semaine kende ko tika ye akende ko boaka banda ko vanda na foyer pour ce ka vanda na kati ndako na yo dega ezango salama te dega eko salama dega eko zala a bon entendeur quand on aime ça bino ki emsho oyo ya popolo pour le mariage za pona ko bipsa te mais ala kande pona ko bungisa ba bela mona wa mutu wa mufa wa teleja soki baza ko te ya mwana ya mutu asana ba moyo yo o zanga baboti profite oyo kamate ya betika puku profite oyo kamate ya oyo émission na nga kabona ngona bato ba mama ile ani tute pona lelo to suki wana kanda baki Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzamka lusaku muna nzamba nube chanel bana betbons bye bye